kabwana na nzoto mena molimo te toza kaka po toza na ba prêtre so tozwi na milie na biso toza na ba Didi Kinwani toza na ba André Kimbuta yango toza na ba ve muzito fumompa mais lokolo ezalaki maloba malamu oyo pe e concordé na misala chef de l'état nde elataki chef de l'état olela ngope okutana na yimo pe ndezalaka mais kolia eza trop dire soko zoloba naliaka wana eza trop dire naliaka te po ebetaka partout là c'est la chef de l'état tilelo nalia te naza peno mokonzi ya bankoyi nyonso le roi ya kamfumu na bango donc soko yoki bandu okaskaso naza peno mokonzi ya bankoyi nyonso le roi ya kamfumu na bango donc soko yoki bandu okaskaso so mo mboka ezobonga te bazo kwa associer biso bankumu te nkolo ba kwa associer biso omona mboka ekobonga makamu nyonso mabeko sili na suki sibi owe wera lobaki na kiyaka ezoloba bongo esili bato basuki imene mama zenga luketu lusonga mambwe imene yaya zenga luketu lusonga mambwe coopéra bien na Weranson lempangi plus mpangi etegala ikomi cri ya kabose bato pe babeteli maboko asali bora dani mais sakala eza chaise ya kaskaso sko babilo nyonso ozana ngo eza pena ba effet ekozana be fete ndenge ofandi boye baliyo bazotambola pozana na miso komona te certains na miso komona te yango baliyo bazotambola na CC pembeni yo mona kozana bulu te oyo no mona makila mutu to biso bankumu to mona makila bato te nkumu aliaka mutu te nkumu soki na kaneli yo ke ndenge oza wono daye Solo. Vous donne toujours les actualités claires et limpides et qui vous met toujours dans vos assiettes. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, dans cette émission, nous allons recevoir pour vous un grand artiste folklorique. Lui, il fait la musique traditionnelle. Naïbike Boza est belé devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, cette grande émission dont vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, dans cette plateau de news de Star, j'ai comme invité Kasso Kasongo, l'homme de Sisabidimbu, l'homme de Sondama, l'homme de Zaralaha. Le lot aux années, na plateau Nabiso, il y a news de Star que je dis bonjour Kasongo. Bonjour, monsieur Jansi. Bonne santé. Nzamba ba télévision na ngolo nzambe toza bien. Na monyo na po yankoi. Dans ces gozanko ya mukolo to ya mwana. Naza beno mokonzi abankoyi nyonso. Le roi ya kamfumu na ba. Donc osoko yoki bandu. Donc Kaskasongo meka un peu ko yebisa ba téléspectateurs nyonso o ba Hollanda yo na minute oyo. Na R Oyo, parce que je vous signale que je suis chez l'artiste à domicile et Siga Zalaka et Siga Oyo a répétaka coulisses naïe donc chez le boss K Bobo Ibisa Biso inspiration ya musique folklorique et utawapi idewana et utawapi. Merci ndeko Jansi idewana et utaki par rapport ya baninga Oyo bazali ko beta musique biso na bayaka tozali kobeta kaka mbonda bato bayebelaki biso pena na mbonda tozali di tozali kobeta bamatanga bafete kaka mbonda me baninga bazobeta miziki ya gitare biso esalemaki te nde nazwaki initiative wana nga bite ngai pena na koyemba na gitare na koyemba na likembe na koyemba na lokole na koyemba na biloko nyonso ya bokoko nde nazwaki ide wana nasali miziki pe simbi na kangi pe mbala moko na yembisi pe ba oyo bandimaka folklore te na yembisi bango nyonso tu ibisa biso nozano ya mboka nini ngai Kasongo nazana no ya Kinshasa
province ya tata na mama ezali bandundu en général donc nga mokonzi ya bandundu en général dans yop nos alrana ba wera ba vient biso André Kimbuta gouverneur de la ville de Kinshasa bakulutu oyo ngai o penza bapesaka nga kilo bapesaka pe valeur ya millier na biso yebisa biso nani musique yango oyo bandi yango depuis mbula nini bon ngai na bandi musique na nga banda 92 banda 92 nazalaki na ghetto ti na 97 nde place na betaki nzembo ya liboso ntango Kabila le père akoti nde nasalaki nzembo ya pays riche salaki nzembo ya pays riche ebimisi nga na ghetto bato babandi ochangaka bato babandi olandanga ti lelo pays riche yango nde moto ebimisi na ghetto ebimisi nga mpena na ghetto bato batiengaka balobi moto awuti lisuwa mpe eboyebo bamoko nayokani. Pourquoi on préféra aussi la musique traditionnelle folklorique? On a salaki yango pamba te boumbu ya ekolo nanga pe ya milier nanga abaninga mso bazali koseka biso bayaka babeta musique te babeta ka bambonda boye na boye nde salaki nga mwa pasi nga vite nga na kobimisa pena culture na biso na musique nyonso na kobeta yango ndenge bato nyonso babeta parce que o bazala liboso na yo bango babimisa yango te yo nde moto oyo kobimisa yango oyenga moto na bimisi yango mpo na mipesaki nayokaki mpe soni na mawa nde nzambe atiaki maboko na bimisi yango ntango obimisaki yango olukaki bakolo to yo moko obimisaki yango kaka na kitetites tout ça kaka na kitetites na nga donc naluka bakolo te nga moko kaka nabondi pa bato nyonso bayoki nga wana Kaskaso. Très chers téléspectateurs, Binomo Boyoki, c'est l'artiste Kaskaso. On a dit que ma mère Bozana Palais, Basser, Bateau, vraiment, nous allons aujourd'hui rentrer chez nous à la maison. Donc quand je dis à la maison, donc Moutuna Moutou, il faut en akati ya province naie. Donc on a dit que Batunio Soyaban, nous tombons moni Kaskaso. Déjà il y a ko Téléma. Kaskasongo. Depuis au bandi musique na yo au sali album to ba single Kaskaso on a sali album combien d'albums déjà on a sali déjà 4 albums est-ce qu'on a 4 albums moi au bénéficier d'un album nini oyo vraiment tant aux ala ko bi que na 4 albums album oyo ne monte sala ki lelo nazwa mutuka nazwa ndaku nako maboende nazalelo bon album nyonso epesaki nango bénéfice pour emonisaki nga na bato saisaki nga ba connaissance epesaki nga mwa valeur ona zaki nango te na série wana mais album epesi kilo penda ememeli nga valeur ememeli nga ba avantage ememeli nga pe malheur ememeli nga pe rancune oyo nabetaki muki kaka bao donc oyo eza na nzembo ya sisa bidimbu na kati nde memelinga malere memelinga bonheur memelinga rancune donc memelinga nyonso donc nzembo ya sisa bidimbu nde muse memeli rancune memeli bonheur memeli makamwana nyonso tu eyaki kaka na nzela wana na kati ya nzembo donc pour ne pas tokanga kaka sisa bidimbu wana tellement nous sommes chez lui, donc tous en a 4 il y a répétition, nous allons assister à la répétition coulisses. Donc tout à l'heure déjà, vous allez suivre cette florilège, cette musique en exclusivité ici dans News de Star, Bolanda, Nenge, Sisa Bidimbu en exclusivité dans le groupe Oyo, Yakas, Kasongo, et puis nous allons revenir. Congo de Solo Mileriko, de Solo Bidimbo, Salabidimbo Bato Gumwena Yaya, Sisa Bidimbo Bato Gumwena Mwana Mama, Salabidimbo Bato Gusaila Tagodini Mama, Sombanzila, Salabidimbo, Sisa Bidimbo Mwana Mama, Salabidimbo Yaya. Konguru sari mileriko ya ya ni soro bidimbo. Konguru sari na hogo ya ya ni soro bidimbo. Sala bidimbo bosulo kumwena sala bidimbo ya yo. Kilo olonga kwa bato sala bidimbo. Tiri bakuyulo ye. Tiri bakuyulo mwana mame ye. Orutango kale kiti basale ya ya.
asala bidimbo konguru zori minderi kuyaya nisoro bidimbo konguru zori mahoyo kuyaya nisoro bidimbo mana usala batu wakumwena asala bidimbo yaye kila wolonga kwa batu asala bidimbo kila mose ya tata mose yoyo emutangwa gayele wakasamulenge bamo nari kumini kutsuka bana bame yaye kumini kutsuka yakone kina yanosile sumbiri adresi kasisa kwa bana bayande tungiri tata beto kasa kuma mulento tata uza suke mutangwa kasukiri waka samulanga kwa bane nari kumini kutsuka bana bame yaye luteji kulupango lumanisa lupango yaya kula basale bana bande atakari dimbuka sile tate takari lupango wesumba kwa ndigu gombye takari lupango wesumba kwa ndigu gombye weri gugombye yaye kuno gombi kenda tengi makala simambuda mwawe mutango ngamarisi waka sanu nange yaye kufoni ya kabula kuchango yenhana kandidatiri nyame mameda hii musiri kuchango ye kukagazi bana bachangu lungwane ye meri panja benu yaye meri mwana benu wachango yisi lumfote ye lumugode pite wachango bayi nyolanga ngai mwana changwe nikande otukambe tikiwu mabutuka kuchangwe ukambe te ano butuka kuchangwe bango kula wakanisa kidogo zale sheke chame natatanga nabasuku Masakata Ana Bangongo Ana Balonzo Ana Bambunda Ana Bambala Ana Bachodo Ana Batimba Wetu Basongo wetu waliuya kuna kuwa Wetu vishana kuwa katika ina huko merci à la Dream Team, chers téléspectateurs. Bino Moko Bolandi Sisa Bidimbu en live. Ezate ke ote tocheli bino DVD Bolanda. Non, Bolandi ndenge makino e binami bomoni ba danseuse ya kaso ka songo. Ndenge bino mobo binine ba danseuse ba bini wana. Ba pas de danse wana bozwa ngwa. Mais musique ezali eloko oyo moto so azosala musique il faut azala makambo nyonso te soko osala dante musique ekoyela yo te soko oyebi koyemba il faut oyeba mpe kosala danse il faut oyeba mpe kobina il faut oyeba makambo nyonso te. Aux rappelé il y a des fois neti si ça bidimbo wana toyo qui vraiment nanga moko esalinga mojar. Vous avez rappelé Hermona ba parolier na personne nzembo wana un parolier mo travail na ye ayela ka pe banzembu ba existe rappelé du côté na bino te pas na biso et pas nanga parolier azate et pas nanga tout ngamuko nazo koma ngamuko nazo bimisa ya raunden ba to pe bandimi bon mutu eza mutu nzambe mutu parce que na minute mona mutape ça aussi ça bidimbu atala bia atala kaska songo ingrat ako uta wapi ako bimela wapi auta wapi kaska songo sisa bidimbu eza œuvre d'esprit oyo bimaki na mutu nanga nasali sisa bidimbu bato badondi nango bato balena nango bato bakomi basisa bidimbu donc kaska songo bimaki na esprit na ye na mutu na ye œuvre d'esprit malgré bato pe batana bango reconnaissante donc sisa bidimbu eza teke moto akomelaki nga apesaki nga te parce que oyembaki sisa bidimbu wana parce que bato bayebi sisa bidimbu te donc sisa bidimbu elingelaki sa bilembot sisa bilimbo eza bilembo moto et surtout mobali place aleki faut bato sentir que mobali alekaki wana ata otika likolo te ata maloba pamba otika ata maloba te otika eloko moko boye ndenge kabobo asala bilembo na ye boye
donc soko leki na biboa otuni hotel kabobo bato alakisi yo ke ata la place était donc bilembo yango wana be bilembo mususu oto mona basusu babunda ata ba politicien ata banani alobaka trop mais à salarié basusu banda na ekoloba to mona ta école te to mona ta ata hotel kuto te biso ba tolela ko fanda na ba place moko na zo repos to ke no fanda ezate ata hôpital a salate mais so ya bandi oloba ke lobi so ina botoli mboka ngamu tona ko sala bo ngamu tona sala na bandi lo salate bona suka ndo sa chanson na si sabidimbu ezaki chanson dédiée na chef de l'État, tout ça qui est chanson dédiée à la population congolaise. Esa chanson oyo eyaki pour la population congolaise. Mais loko les alaki maloba malam oyo pe e concordé na misala chef de l'État. Nde elata chef de l'État. Olela ngope okutana na yimoko pe ndezalaka. Mais kulia eza trop dire. Soko zoloba na liaka wana eza trop dire. Naliaka te. Naliaka te. Faut betara partout. Ah là c'est la chef de l'État. Tilelo. Naliate. Zoaka batu bazu elo kwa mutu. Basaleli mais ba reconnaître yete. Banani bazwa ki basaleli. Mais batu bazu basaleli chef de l'État. Chef de l'État mutu asalela ki. Akoma ki Sisabidimbu. Ba makamune nyonso balakisa kaka na Sisabidimbu. Mais ngakolo Sisabidimbu. Il fallait pas mon nga pena Sisabidimbu. Ba mon nga pe ke na sala. Mutu to solo la kana ika mama. Mama Olivilem. Yeso yazaka 100 francs ne akabela kanga. Mais on a zela kanga pena tonga Sisabidimbu tilelo na zoate. Siko na Sisabidimbu wana soto bit bongo ban kokutana déjà na mama ezo kutani déjà na papa. Hermon pozalaka le lotali pe bobi aso na mone loko eza grâce ya Sisabidimbu eza grâce ya maman eza grâce à papa. Yango na zelaka. Yango zelaka. Yango na zelaka. Donc nano zoate yango no zelaka. Nano zoate na zelaka papa benganga. Ndenge mama benganga ngape. Ndenge mama bengaka nga. Papa pe benganga. Apesa nga pe ngape na tonga Sisabidimbu. Ya sali bilembo monani. Ngape na sala Sisabidimbu. Po lobi ba kosekanga. Lobi ba kotunanga. OK. Bana poto kutu ba zelaka o kaska son. Na yembela chef de l'État. Na yemba nzembo po na yo mwana poto po na yo congolais po na mutu nyonso. Maintenant on a yembi ye mokonza mboke kokani na misala na ye e concordé na misala na ye nde alata ki yango alobinga pe Sisabidimbu donc fona tonga kaska songo na musique ozobeta ningo lobi déjà 4 albums ce que ba plateforme nini o bino bo salara distribution ya ba album na bino to album na yo position ya ko sala plateforme ya album biso to sala ka banzembo obimisi ochena marché ozoluka mutu oyo akoki ko soutenir ibie ba producteur ba komo kima ba komo kene na bango na musique moderne mama lingi ba yoka place mo insalité ezali kiake no yoka place bazote ya bato omona ke ko tsambongo na place moko kaka mabe ezali po bomaka mboka biso bato sala makambo oyo kote ya bato tozongisa bato no tensité donc balingi biso te ba producteur bazokima biso bazokene mais tala wera zongisi batu nyonso oyo bazalaki retour à l'authenticité. Ah OK. Na minute oyo bayoko kutaka kaska. C'est idem na fali eloko yo tout ça. Très bien. Omonenge bazongi Fabrigaz bango nyonso. Bakuti kaska son. Na bokoko. Bokoko yango neza na mate ya solo. Bokoko nde yango kopesa danse ezana ngona o sala formation ya danse te. Donc soko yoki sentiment obini. So yoki no sentiment te ozo yoka kaka ozo ningisa pe likolo. Non dans soto bito to landa na nyonso lo bidon distributeur ya album azalaraté azate yango ka makambo ezo boma biso makasi. Biso tozana musala makasi. Tozana travaux ezali ke soki bimi eteyi bato epesi pe valeur na bato. Mais bato bako soutenir yango ba bazana ba moyen na bango. Na place ya ko soutenir kaska songa ke soutenir musique moderne. Musique moderne nango tango ko bima boye ma insalité. Donc yo ka suite kutu ya kolanda ngona bana na palais zate. Omona bato bako mobaya yango. Combien de salles déjà joué depuis Obimisa 4 albums non ba salle oebiki aux ana ba preuve tangible obiki na beta stade Tata Raphaël na joie etc. tous ça rando joie kai pa kabobo. Combien de salles déjà joué? Sina beta stade Martyr. Sina beta na
Venise. Ok, Venise, non, dans le sens parce que ta stade Zaki, au Basangi Saki Bino. Il y a Yomoko vraiment baby que production, il y a casse songo, Yemoko vraiment à rejouer les lobat baye. Na minute on a zo zelango, o azana mo moyen na yacha. Kaska songo za muta tembete, kaska songo za muta ko prouver. Donc soko lingo mona kaska songo comme on a ye, nazana ba fanatique ya sir. Naza pena musique ya sir. O ezateke mutu banda yaki kanzembo mokote. Ba kwenyonso oyo kaska songo achaka libaya esimba kaka. Donc ezateke soko meminga obebi simbongo note. Place nyonso mutu alingi amemanga na kokoma po ba mona te nde baya babimisa ba moyen po ba mona pe ndenge kaska. Eza mutu mo baba ina tu na yo abi abe producteur. Abi na sepele na musique ya kaska songo. Mais na banga na mona musique na bango za na sorcellerie makasi. Est-ce que vous répondrez? Bon, Bokoko. Sans Bokoko, Mboke Zate. Sans Bokoko, Motope. Wazanga Bokoko na ye azate. Mutu nyonso chaque mutu ndenge yo zawana na mboka na bino, chef Kutimi azali. Bozana Bokoko na bino. Donc soki yazo banga Bokoko na musika, azo sala mabe. Nga nazo sala Bokoko na nga yango ndezo pesa nga pe makasi. Penguya na sala oyo nazo sala. Jamais ngeno kima Bokoko na kende soki nani. Ba mindele bazo sala oyo bango maji. Siko nga na sala yanga ndenge. Nga nazana kisi, nazana kindoki, nazana bonzambe, nazana succès, nazana talent, nyonso nazana. Ndenge oza pena na kisi. Nyonso nazana ngo soki otelemi awa avant okende pe nazo peso eloko moko po efula yo mbala moko mata pe otomba. Oui. Nabi que M16 au bangise babi le gérant le plus frais sous un poso somba ba pne à solo fomo na M16 po hier otika kopo wana ti mukolo ba makadam me kokufa parce que lo wango yo pesa ngana iza ya kibonzambe to ya kindoki to yanden Lupemba donazo fula yo do yo minzambe mais après nzambe za ba bankumu so mo mboka zo bonga te bazo kwa associer biso bankumu te nkolo ba kwa associer biso omona mboka ko bonga makamu nyonso mabeko sila voilà to mega un peu to changer parce que vraiment Lupemba c'est que photo ça on a nenga coulisses Blondel Chilombo atimbela te kaska songo lelo déjà 4 albums parce qu'on a ningo zo on est là-bas makambo un jour pour ko tano pe na musique mo bité on l'aura musique folklorique ba comprendre pe na bien te na beta no rumba o beta pe rumba koka nga naza kolo masolo nyonso tuang na yekola musique pona beta nyonso mais rumba ngo ifo ezala kaka ya monoko mboka nanga do rumba nyonso ya monoko mboka nanga na ko beta naza libre ko beta o meka déjà ko beta pe moi musique atana nenga coulisses bone toza boto yo kata mo rumba mo boy mais si ça veut dire moza rumba te rumba pe na ba rumba nga na lobat oya ba chérie moni wala na bandi ko lobana makambo soni bana ba okima pembe nanga po soki toke na rumba oyo zo loba wana e koma simba nga fina nga sala nga biloko wana nyonso ko lobana miso bana donc eza propriété mais rumba oyo na kubeta muno kwa mboka na ngai bato pe bina basepela ezali donc trop mission pe ba mais quand to kana rumba oya yo wana to meka un peu ko to balancer pour so que simbi pe to ba pe to moni on avait producteur maman ye na rumba wana. Oui, problème exact. OK, très chers téléspectateurs de la nanon rumba oyo kaska son européen biso na groupe na mobima na bi que il faut botter le vraiment na ndako quoi parce que avec kasko son nyonso ça dans le bon abi que mère Blondine Mutumo si osala bien et puis pourquoi pas à gloire Mutumo si la mère d'Immaculée Télémana Immaculée bo mekano bina rumba et puis nous allons revenir. Magasa mona nzamba pongo ta mama na gane Mutangwa tsuka heka hoya bibipo Bana mbuba fwenga batata Bana mbuba fwenga bamama Bakulula nsiku na bamama Bakulula nsiku na batata
tulonga bane bamama bamame batata batate bakasamona nzambe apunguta mamona kene mabahoya mu bible ta mamona kene mabasamona nzambe apunguta mamona kene mutangwa tsuka kahoya bible bana mbuba fwenga batata bana mbuba fwenga bamama bakulula ntsikume batata bakulula ntsikume bamama nzaye lubatila bana benwe bamame lubatila bana benwe batate mbasi batusarisa bamama bana mbasi batulidiga bamama zaya mbasi nuna tununa bi bamama zaya mbasi nuna tununa bi batata amama lulonga bane ayaya tulonga bane mutadidekwe bana babenwe balubuka mu balabala basala kikuluna banwana mizingo mekonde sina beya diambo kabwa kumama mama tulonga bane lubatila bana betu ba mama mama tulonga bane mama benu balusisa benu bilusisa bibana benu balulonga bibana basala bidimbo betu basala bidimbo benu tulonga bana mama abama tulonga bane mama benu balusisa benu bilusisa bibana benu balubogula bibana basala bidimbo benu lubatila bana benu bamame luyiriga bana benu batate mbasi bolutsatsa mama mbasi baluyirika mama mbasi balutsatsa olifilembe. Merci Kaskas Congo na habité. Donc l'émission est directe, donc Bobenga, le numéro OESA affiché dans la télévision na binowana, Bomega un peu ko ibisano Kaskas Congo continuer rumba to atigala kaka na folklorique na yebino mo bomoni ne rumba ngo e bini sinabite so rumba o producteur pe a koki ko ya quoi Kaskas Congo na ningo monelaka na yo monengo mone rumba o betami yo monengo ndene eza rumba na kotisa bato balongwa na ba makambo bakotaka insalite bakota siko na rumba o ezopesa conseil o ezopesa moi dignité moto pe azobina ngona moi valeur ya kobina donc eza bien mais na koti na ngama kamera bango rythme na beti mais bango bazokota makambo na bino ndene ba bakota ngo bazakota okimela isute nzele ezate donc destination ezate destination faut bazonga ka pa Kaskasongo so bazongi te to bazozonga pa Kaskasongo pa le limba pa mama chala mwana on bazai so banzela musute nzela ka misato etikali sikotango monaka ndeko na yo Weranson Igwe de la Forêt azongi vraiment na boala pour les loto mona imeni yo mo réseau salondene salinga bien sentiment pour banda kala pende konanga alela ki pe musique ya Kaskasongo alinga ka ngoma kasi lelo boy soki azongi lisusu côté ndeko ne Kaskasongo azali dona yo kango bien okango bien a continuer puis na sepeli ndenga bomi bango mone baki baonyo so balali destination okende zate ne bada na ambrier bango mimi bango gauche droite do ba sans saler na éviter ba kwela wapi destination na bango to yeba siko na bandeko oyo baza neti bakasaya etc. tombo yo ka imene wana tellement yo za de bandundu ko expliquer biso ngela ksanini nzembo wana imene nenga lobaka ba makamona tout ça bon wana ezali bokoko na biso imeni elekisi na kiyaka esili na sukisi bino oyo wera lobaki na kiyaka ezolo babongo
esili bato basuki imene mama zenga luketu lusonga mambwe imene yaya zenga luketu lusonga mambwe. Coopéra bien na Weranson. Mpangi plus mpangi est égal à mpangi. Il paraît babi bora na place na bino moro bozonga na bando ndwana. Mais toza bana kungu mpemba. Nani kumu? Kungu mpemba. Kungu mpemba. Yango wana. Soza bana kungu mpemba bana Tintin ki amvuka songolunda. Ongo tozali bae to simbama na maboko ya bato yo basolola kana nzambe. Parce que babi kuna sobokei. Bana tata Simo Kimba. Babi kuna sobokei bolongola mapapa, rolongola pe lamba likolo na bité. Est-ce que c'est solo? Mais ali cliture na biso. Ata oyoki ndenge nini ata tokenda mutakala ekolobeli lokote eza cliture na nga ezosenga bongo do tokendaka bongo te ke tokenda koloka tokenda kosala te soko koti evan kumu o ezosenga esalima na libanda yango kosala so ezosenga okende ya kogumbama ogumbami. Parce qu'à part musique osala rasuni babi hermo ozapi moi docteur praticien tout ça bat bayaka moi ba guérison te nga aza guérisseur te nga naza diamant fer donc yo za lora ba vina biso nga aza creuser na kolina pau wana côté nini wana est-ce que ba côté na bino kuna mais côté na biso kuna ndi makambo ngweza makambo wana ezaka kuna kwangu nyonso ti angolo yo kaka wana biso nde frontière na Angola. Combien de carats déjà un jour oyo poza na ngope esala ope wala makambo lekanga na zo musique ile asa isu makambo diamante musala ona yebi yango wana na lobi yozo tunanga bakara lero yo bakara ngona kozwango wapi na mito na sali diamante na mito tunanga komere zembo za ozongela ngote na kozongela ngo so na kena milieu wana menga kena nga kuna te tozano awa mais ozonga pas vie na botenge kombote kuna tozongela ka diamante tozongela ka pena lupemba lupemba siko na musique générale mobimba so babi lelo pesa conseil moko oyo kozala ba côté na bino kande bokabola bakante bino boza côté bomba za côté so bio pesa conseil na musique nyonso kolobani tokabona na nzoto mena molimo te toza kaka conseil ekozala soki bato bamona na kate soki bato bayoka na kate mais biso toza yo tuninga na wera na kaskason wera za mpangi plus mpangi ndeko na nga makila atako ndenge nini tokabona kate soki yindi lelo biso nzela na biso kamoko siko tokabona ndenge nini ya kozwa avion te ngabe na kozwa avion te so koti na moto biso koti na moto ti tokomi na biso a 0 metre totaka na simanda kwa siko na musique na bino ba soutien loga neti batabando vraiment ba soutenir bino trop te babi trop kasai ezo soutenir kaska songo koleka kutu mboka nae bon yango tozo lite na miti oyo soki simba gite seri wana lelo ko simba po wera kalate ifa comme producteur ya musique nyonso ya Congo on ne kaska songo lobby makambo ezo salima deja te makambo ezo salima deja parfois pe muto aliboso bokomona penda ke wera simbi na maboko kaska songo makambo ezo salima deja niveau ya zanango eza niveau lisusu te ke oya nini boye akobando soutenir musique mata ikende likolo wana musique nyonso a soutenir musique nyonso siko tomeka mpe topusana affaire babio zakalara cri ya zakalara ya kabose eza yo toyebi aiki osomba ngo to ayokaki to yepe batekeli ye to ne non to ye bango nanu parce que émission oyo epesaka ba information claire et limpide ba téléspectateurs bolanda ozakalaha OK zakalaha po yo lo bango il faut yeba pe signification nango nini kasi zakalaha fanda aw ubadila ndongo badia zakala do wana chaise nanga kaskason to place nanga ya musique nanga place ya danse nanga oyo omoni ba musicien ono yo kaka ba o bakingani bwe
batindaka bato na bango na place bakasika songo bazosala ba répétition baye bavandi wana azwa kaka oyo ebimi pa na bino yango bakendo rene nango basaka isuna eloko donc abosi asenga yo te asenga mutu mo ah oui asenga te ekomi cri ya kabosi bato pe babeteli maboko oh asali bora danger zakala mais zakala eza chaise ya kasika songo est-ce que yo pe osali lango pe déjà nzembu que obetaka pe zakala mais zakala nano chaise eza no chaise na place na sala ka ba répétition nanga kombo nango zakala zakala wana pe eza na mboka nyonso te ezaka na mboka nanga ka songolunda donc ezali kisi ya basi kisi basi batielaka mibali na bilia alambeli yango moya kende lisusu eza te eza na mboka mosusu te kana mboka na ezaka na mboka nanga nenga na longoli yango kuna na ye nango ana tiango chaise ya miziki nanga zakala tokoyoka pe nde toza pe kaka na kulisi boye toyoka pe zakala eza danse eza danse abana kunzo zakala zakala bana kunzo donc bana kunzo wana lakisi awa yo umeli kovanda awa bongo bana na ndako est-ce que sisiri kisela sisiri zindimbola sisiri mangiari est-ce que otika kipondo otiki fumbo est-ce que otika kimwa moya bana yo yeko wela masanga weli basi zakala vas-y ba mimi bakesa bon chers téléspectateurs binomo boyoka kaska songo mukolo zakala na ibite kabose zakala wana yozelango wapi torasko donc il y a eu sa version originale donc tola nano version originale zakala et puis tokozonga et puis zakala oh il y a version originale Téléma obina zakala le chauffeur le mieux payé Ndongala, toi-même tu sais mon frère, et puis sans oublier Chris Moucheni, le code privé de Jancy Luonda, Siposo Ninja, et puis nous allons revenir. Sisiriba mama abana kunso sisiri kisela sisiri manjari sisiri zindimula ateberi mabana abana kunso abana kunso abana kunso Bulandi kati mwana fula ya manyamaya Bulandi kati mwana fula ya putu Sana wafamu Bulandi kati mwana fula ya manyamaya Alulandi kati mwana fula ya putu Abana makuili Lulandi kati mwana fula Sakala ha Sakala ha Katika mbala Sakala ha Basia Solo International Abana kunso Sakala ha Sisiri kisela Sisiri manjari Abatemberi mabana Antibola baleka Sisiri kisela Sisiri manjari Dugiri malafu Abana kunso Abatemberi mabana Sisiri kisela Sisiri manjari Abana kunso Sakala ha Ok, de retour dans notre plateau, Naibi que Essali vient à Horizon Massamba, plaisir. Et puis pourquoi pas le deuxième citoyen de la ville, hein, Kimbuta Patrick, toi-même tu sais. Et puis pourquoi pas à celui qu'on appelle Manu Mavoka, version originale Zarala. Ouais, Kimbuta Yango Ebi. Surtout ni vena Yango. Mwana mandokolo. Ebi. Mwana mandokolo ni. Oh, il venait citoyen de la vie. Mando colonel engela que citoyen de la vie. Tata na biso. Wa bota ya André. OK. A soutenir Europe vient na biso André Kimbuta. Mais soutien et kozanga te ndeko na ye. Azangi sa ko soutenir yete. Pas soutenir ka na ligne ya musique makambo to luka.
yango te basoutenaka basoutenaka na kindeko kasi zoa mwa boye sala à part wana lisusu zakala kabose héritier pe koto pe to ki babi sondama babi eza ya kaskason yango yo bat bazorara biloko na yo zora ya batu te sondama ngai naza nzambe ya musique ya traditionnelle donc meilleur compositeur na composaka biloko ya solo na lobi yango etamboli moto nyonso azwi yango bon na okende ozwa eloko ya moto na tani parceque sondama inspiration wana mpe kaka yo kaka sondama pene eza nzembo mobimba ya kaskason nzembo mobimba osala na 40e album nasala yango na album moko na sisa bilimbo eza album moko na sisa bilimbo boye ekomaki bon engelakisa nao nini sondama fanda kokoma na mabele te eza na kiyaka fanda kokoma na mabele te donc mpo na kolia rapide okima mpe mbango ibie position ya toilette mpo zwa rapidité ya kotelema po soki ovandi pena ntina mabele mpo telema fo simba iso mabele mais soki ovandaki na position ya sondama mbango mbala moko telemi okei donc sondama signification na mwango Kaskasongo combien de langues oyo maîtrisaka parce que oza na bandundu wana bayanzi bazali basakata bazali etc. bango nyonso wana bana nanga bango nyonso bandeko nanga bango nyonso bakoko nanga ezaka na nzembo mo boye esepelisaka trop namona yango trop na badei na bafeti ya basakata nzembo bazala babinaka boye nayebi ke naoloba esala grand-mère nanga Marie esika zali Marie Musumar ezosala bien donc ye nemi napesa nga sentiment nango est-ce que ozoyeba nzembo wana babinaka yango trop na badei banzembo ebele babinaka na badei nzembo esalaka mpena succès wana mpona kanga eza na nzembo moko te oyo ya folklore ebetaka na dei ezanga kosala succès comprendre donc mpona yeba il faut na yeba kaka est-ce que okotengelanga ta 2 ou 3 chansons ya basakata nayebi me batitre compliqué nga te bon neti oyo yebi nalobi nayebi bagroupe ya bandeko nanga basakata bandenge babetaka nayebi bagroupe ya bandeko nanga bayanzi nayebi bagroupe ya bandeko nanga bambala nayebi bagroupe ya bandeko nanga basuku nayebi bagroupe na bango nyonso to wana banzembo na bango mpo oyebi donc complication ekoya kaka par rapport ya batitre mais soki na maîtriser batitre mokomosusu akopesa yo et puis à part wana na album na yo chanson oyo composa nini oyo izalaka bandeko bayanzi ya bagroupe wana vraiment bayepa na Kaskasongo babino nzembo vraiment to se retrouver neti sondama neti sisa bilimbo neti mbongo nkunzi banzembo wana epa na bango danger neti biso na bayaka toza ebele. Il nous reste quelques petites poussières de minutes. Déjà, la réalisation est en train de me signaler. Tomo kende déjà na suka na tuna puna omona vraiment na monyo likolo ti na se ekotiolati na moni ezalo ebimisi maseke ou expliquer batuna kombo ekotiolati nazali moko parmi ba konzi nyonso ya mabele nazali Kiamvu de Sanda ya Kiamvu, donc représentant les gars la ville à Kinshasa oiseau présenté Kiamvu à lokota kama belé la table ronde Kiamvu ka Songolunda. Est-ce que yo à part Kaskasongo ba kombo na vraiment ezalaka ya kati wana kombo no vraiment kombo benda yango Kaskasongo Kasongolunda Kasongolunda engela kseni Kasongolunda songa nzela donc mutu ala kisaka nzela. Est-ce que ekoti oyo ezanga kombo ekoti oyo beaucoup kopenda yango yo mona ngote le temps puis na moni sous na kingono babilo rebele mais na moni moko vumeza na mtu moko bimisi wana ni madame kingani par rapport femme africaine to moi c'est ayambo sono kongo oyo
azwaki bokonzi na milie na biso bapesaki mobali ne moluba oyo bazobenga nkombo ya Kasongo oyo Mulunda. Parce que babilo nyonso oyo oza nango ezala mpe na baefe ekozala na baefe te ndenge ofandi boye balion bazotambola mpo ozana na miso akomona te ozana na miso akomona te yango na balion bazotambola na sese pembeni awo yo ozomona na yo te balion baotambola mais so ozali na miso nga mpe na misuka oyo mpo oza nango nga naza na miso mosusu ezomona liso makambo mosusu mpo nga mpe naomona nsima mokongo na yo omoni nsima mokongo na nga me biloko eza pembeni na nga ozomona boye ozomona oyo atelemi na nsima na nga nazomona tu nga mokonzi natelemisaki bango te nga mpe na oyo natelemisi na nsima na oyo otelemisaki na nsima na nga cameraman mais nga ba oyo natelemisi il faut komona bango te. Très chers téléspectateurs, ça fait du bien d'être avec Kaska Songo Binomo Boyoki. Appelez, hein? Donc appelez Tozana Kaska Songo si vous avez des questions parce que Calamité, Toko Manabiso, déjà na Souka. Ce que appelez Toko Mapé na Souka. Na habité émission non, au moins on en est. Émission on a mon bien. On a mon bien est responsable. Il y a biso bankumu. Bokoko pe yango na sopesa. Parce que na sande na latato na loboko. Na éviter ba téléspectateurs bolanda, na éviter aodim putu. Na latato na latate. Na lobite ko sala mabe. Na lobi lupemba yango. Do batu ba kolanda yo, batu ba koyoka yo, batu ba komona kayo. Do lupemba elakisi soko moni makila moto kufi. Donc kozala na bulu te oyo nomona makila moto to biso bankumu tomona makila bato te nkumu aliaka moto te nkumu soki na kaneli yo ke ndenge oza wana odaye nga mona daye bon nkumu abatela makambo ebangisaka na ngai pe te mpo nga mo deja na adaya na makambo naza muta makambo oza nango parfois ya mundele o sikoyo bapesi yo pouvoir ya bokoko bokoko elongwaka te esilaka te donc ozotambola nango bato bazobatela yo ozomona bango te à part nzambe nga mpe so tosisi nga mpe na opeso oyo obatela yo mpe tosala no échange wana yo mpe sanga yo kozala na eloko ekobatela nga te mpo nga deja naza ya komibatela ndenge naza boye me nga mpe naza ya komibatela yo ndenge nini ozotyaka ke nazofula émission na yo nazofula mpe na yo moto donc place ofandi ndenge ozoloba bato fo balanda est obligé. Bon, pourquoi Oponika Ofulangai? Mais, chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Sobo CP qui est une émission où Olingo participer à l'émission au News de Star. N'hésite pas. Bengara na numéro oyoza affiché na télévision na yo to yamba to ebineni to planifier na biki ba ethnie na ba province na biso eza tellement ebelé lelo to yambi Kaska Songo donc il a représenté province ya Bandundu Mobimba donc na habité s'occuper ba ethnie mususu soki bozali na posa ko participer le roi Kaska Songo bon mais quand habité il y a eu le loba moni Kaska Songo na habité lobby ba romona est-ce que oh le lo ngana to sali émission oh peut-être le monde a pe ya ba kota ba kasai pe ba ye ba sali fait koleka yo esalondene bakosala fe koleka nga ndenge nini moto muta koloba maloba na eti Kaska Songo alobeli oya ye pe akoya koloba oya yebi nga na lobi oya nga akoleka nga te esala nga pe loko te. Ok, un dernier mot pour la fin de cette émission na bandeko nyonso ba Olanda yo bakota Bandundu ba oyo yebi bakonzi na bakonzi pete bandeko na yo un mot pour na bango. Bon, merci na ba nyonso ba linga Kaska Songo ba yoka Kaska Songo ba linga ba mona ya live bo me bazwa katan wana te na yibi na bino ba konzi nanga ba konzi na biso ba ninga bazo soutenir bango na bandeko na bango biso tokoma kolela na makambo tokolela te tant que toza danger po toza na ba prêtre so tozuna milier na biso toza na ba Didi Kinwani toza na ba André Kimbuta yango tozana ba ve muzito fumompa do bato ndenge na ndenge oyo bakosimba ba culture na biso ba matisango ba pesa ngo niveau toza ba maître Matadi Wamba kamba mutu bato bakoloba lobi pe bato ba sentir mais bazotika biso kaka boy bazotika culture ezokende kaka boy
ba oyo balobaka na ba TV ba o basalaka na ba TV baleki bino na nini ba babimisaka ba moyen na bango po ba soutenir ba culture na bango baleki bino na nini so totali ba commune na biso bi ba quartier na biso ko no kuta ta kermesse sa limité batu ba vandi sabana mai o kermesse ya bandundu kermesse ya boy esali makape mais ba oya biso ba ko sala ngote bazolinga te to sangana to lia place moko to mela place moko ezo boma ba yaya bo sopisa ba viwana bakanisaka nini omoni net makamwana na ebinde nini to solalana le tout puissant boss Kabobo. Pour en finir, je dis un bon week-end au colonel Dani Olekolei et l'assurance de la police nationale, et puis pourquoi pas au colonel Karl Wyss. Toi-même, tu sais, je dis un grand merci à tous Binonios Sobozaki scotché connectés à suivre cette émission, donc la rediffusion, et pour demain, dimanche à partir de 14h. Quant à moi, je vous dis un grand merci, et puis je vous aime beaucoup, pas plus que moi-même. À la prochaine, bye. Leo some bana wakamba ya bana pasi mulanga bune kilanga yaya masanga mandoka kwa mandinga katweye mama okonzi elika kabobo mama bune kilanga pasi mupeka gogo salshika yebe mwaranzito bune kilanga pasi mupeka na agaga Congolais solo.